Les lots aux sous fabricants sont ces héritiers parce qu'il y a du visa. Biso to kenda Canada, na c'est la émission. Nga za na liste Canada. Donc kenda nini? Au moins t'es un peu bâti pour na liste pour na ba zuite. C'est que ça pour ba ba yombo. Oh. Au moins t'es kenda Fifi on muta yombo. Bazam maman na ba yombo. Au moins t'es ba kanga orchestre ba. Ça m'a bé. Nga na ebi bongo te. On m'a dit que bêta mambo batukara. Mais est-ce qu'on peut ça programme ya voyage héritier na répétition na e? Combien de personnes ba lingara héritier te bazuit programme héritier grâce à répétition na e? Oh, au voyage on va les 25. Oh, au voyage on va les 25. Mais est-ce qu'on va filmer bien affilé na 4 avions? C'est fini wa. Allo, coûter. Ah ben ça le coûter vraiment place au vendre. Mais ce moment qu'on vend vraiment sur téléphone et iPhone ya cher ma kasi bongo amati na business class pour akanga mo aller photo. Makambo lobi na plateau bila nini yango. Oye wana oyeba te. Mais ça ça la direct informer biso ba fani na yeke azade na avion zo voyager. Ma weli ça ke na sima aleki amonani. Tu vois mais c'est pas la carte direct pour na yi. Ça pas de sens. Parce que moi, la maille d'azur de faire les 9 personnes parce que Réfuté en fait, il a prouvé que on est un musicien. Petit chose à lui. Je ne crois pas que Fabrice n'a pas Saint-Bongo. Il y a un erreur. Na monde na bango musique. Et belé bala na ba mi bal bango na bango. Bala bango ba sainte. Na pesa su message mususu avant na aya akota ba ti ba ti privé ya maeso kande ma biane na poto boyebo. Ala ndela no pe ya mwana me waza na Afrique. Ala ndela no ya mo. Après abana soko la ndela ba via batu na. Si privé ba kana ngona télé te fifi. Si kama kambo lukoko kate. Ce qui m'étonne, à combien de YouTube tu es la chaîne ya RTGA. Donc, à l'ouvre de la chaîne RTGA, c'est la gare centrale. Est-ce que tu as un place à celle canon à RTGA? Tonton H. Tokolanda Kimia. Tonanda Tony. Raso na bina tonga ina ndeto wana na boye ba mambo wana tempo na ndo ketiketi na beglise. Ya na. Fifi, ozabi mukola maestro te. Obi penga yo leki day. Boy baso aja ku fabrikas bien te. Ba mukolo ba ne longo be mona ka mukolo. Fifi si waso sa mwaso le kana nyoso yanga ba mic lo kama sala su deuxième émission wana ndest ko na oye tsa yo ba dingino etima. Oli dingiso laksini. Laksine. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Chers internautes partout dans le monde, merci beaucoup, merci beaucoup. Salut à toute personne qui nous regarde à ce moment. C'est votre jeune journaliste d'investigation Enoch Binta, votre tonton H. Merci beaucoup, hein, tonton Quinoa. On est là en tout cas pour vous servir en temps réel, pour vous informer également en temps réel. Vous êtes partout dans le monde, Paris, Marseille, Lyon, Istanbul, Belgique, je ne sais pas où, bon, en Arabie Saoudite en tout cas. Merci pour l'appel, Nabino, merci pour les commentaires et que ça a été Mossa, Nabiso et Kende Liboso, parce que tu auras toujours censé. Il y a quoi informer Bino en temps réel, mesdames et messieurs, très chers internautes, les abonnés de Congo Mokili, les amoureux de Tonton H. Il y a mon numéro qui est là. Appelez-moi, appelez-moi, appelez-moi pour commenter, appelez-moi. On va discuter avec vous. Qu'est-ce qui se passe dans la toile de l'Internet? Aujourd'hui, Tokaki annulation, il y a concert héritier, il fallait mettre les 30 Namboka aux États-Unis, ils ont bongo reporté, tout le monde qui va publier on n'a pas page officielle.
il y a salle où elle qui a bêta. Tout le monde qui peut vidéo circuler qui na internet que Maestro Fabregas a koyemba visa yango ya nyongo. Tout qui parle bagi qui il paraît que ba raté visa. Le deux vidéos en question est circulé dans le monde na réseaux sociaux. Alors ebota qui comment je peux dire, ça a créé des couacs en tout cas dans la toile de l'internet. Ça là qui ba analyse pour yango ngape na yamba ki moko héritier wa tanabe to bete ki na pe li solo mosakoli Fabrice Kachuva mais na mokolo mo lobby to mona ki bongo fifi si wazali bongo concert na biso à travers na chaîne moko en place ici dans notre pays République démocratique du Congo, pays de Fati Beton. A sali pe ba analyse na ye. Alors batu ya Maestro Fabregas o ba sepela na maestro bana ya maestro ba bengi ngai balobi que l'on faut ça la droit de réponse. Vu que ngai na au centre ya ba information, tozara toujours na ko informer no à temps réel. Na mokolo mo lelo ba ikongo na ko yamba moko ya bana ya Fabregas na mboka ya Istanbul na Turquie na Istanbul. Chez nous ici à Kin, il est 18h, mais pas là bango, il est 20h et quart de 2h du temps. Mais on est censé en tout cas de vous informer en temps réel. Tokozwane à partir il y a Diplex. Diplex d'Alipé genre pardon journalistique Tokozwaye. Na Nzele Singa Tokoso Mutine Maï Matali actualité. Dora Delix depuis Istanbul. Mbote. Mbote tonton H. Bonne santé Dora. Santé très bien, bonne payo. Ouais, ngai pe kimia en tout cas. Ata mambi okoleka na monde ya musique na biso ko sa biso mo mutu passe mais sinon kimia zali. Dora. Oui. Boni ba actualité ya Maestro Fabregas. Ba actualité kitoko. Date na minute aza siko na séjour na Paris. Après okita la bana na Bruxelles, après ozonga boye sikoyo liko na ngo Angola makambo. Angola makambo. Angola bana Angola bazela biso biso neto banda ba makambo ango. Ah. Bino banda mamongo mais Angola banda kala no? Biso neto banda ngo. Dora Delix. Et puis sa polémique, te biso neto banda ngo, pas de polémique. Mais tout le monde appelle héritier bêta, tout le monde a c'est belé bêta mais Dora Delix. Wana na yebi makambo na bango tenga na lo be biso ne makambo Atlante boye. Maestra buka yango. Ya bandenge tu. Eloka motua na bengeli yo eloka motua o naza besoin ya koyoka epa na yo toyoka kibongo na banze ete olandaki interview ya Fifi Sio asala ki pa confrère na biso Mike Lokamba motuna ya liboso comment analyser interview wana ya Fifi Sio. Bon interview o mais salami pa Mike Lokamba bonsoir na ye même ça na ye bien été malheureusement. Ce qui m'étonne a commis non YouTubers tu bien à la chaîne ya RTGA. Donc à l'ongone va na chaîne RTGA ça na gare centrale ayebo. Est-ce que ndenga ayebo mo place ça la canon na RTGA ba yebi? Tonton H. Tokolanda kimia. Est-ce que ba yebi vraiment? Aye avant ni maman na plateau a bandi. Onga mbuyulu. Nga yaza mbuyulu te. Na famille mbuyulu te bien te. Aya Fifi ozabi mukola maestro te. Obi benga yo leki ndeki. Boye baso aja Fabregas bien te. Ba mukolo kana longo be mona ka mukolo. Obandi mba moko maestro aola sanani azabnani. Ya ata utubakabelo tie roi. Vertige sala yo kasi makamunyo se tibia lo baneza vrai. Donc ozaki na platane étudiant Christ Pat na yo. Bo ofani no fumo ifama bona ego sakola. Zifisiwa. Alo kute. Pensa lo kute voma place au vandi. Faut ça na gare centrale. Oyo ça me pas mettre le kamabwani. Ozala pina chaîne na yo. RTG ngoko ta YouTube ate. Eko tape YouTube elenga YouTube. Yo kana elenga YouTube yango be mbamwe. Suka kuna na bashia na Congo. Oyo lukanipi. Tonton H. Ouais, tozolanda. Alors on a analysé Makambo Fifi Sio à lobby, elle a dit que Maestro Fabregas azalaki mumpe, azalaki moto bako ko critiquer ya kolobelo roté, azalaki moto azalaki trop calme.
mais là que ça lui passe comment maestro Fabregas a commis koyemela héritier Nzembo que non a raté visa na niveau na ye maestro Fabregas est-ce que c'est vraiment important à koyemba bongo yango maloba aussi Fifi si alobi na kati émission tonton H est-ce que yebi maestro bazaki na États-Unis leader ya Spiritas a sali plus de 20 émissions. Est-ce que notre oye bien besoin de en internet to landa ngo mais ça tika pour répondre était même biso to tika pe ko lobate to bando taka lokanda ko esika donc bango basela kama kompeka na absence à Fabregas et puis ka bamoni Fabregas a mati na avion akena ye mbamo ko pou Fifi si wa na plateau et ça zaki na kini ponya sala ki amote basala ngo kana absence na ye Fifi si on a libre na ebiso mais ça moment ko vanda vraiment sur téléphone ya iPhone ya share makasi bongo amati na business class pour akanga mo ane photo makambo lobi na plateau mela nini yango oye wana oye bate maestro ça la direct informer biso ba fani na yeke azade na avion zo voyager maweli sa ke na sima aleki amonani c'est comme c'est fala kata direct pour na yi ça pas de sens tana live ngo no bien faut makambo ko poza ka boka na ba negate na kid faut tala ka bien osoni vraiment négocier olanda bien ko landa be straight faut ko landa ke loko mobimba ko landa be stro ba katela habilité avant oya na télé oya ko dobo di ke batu bo landa yo donc âge ngana zali bakese ye bele namoni interview on est dérangé bino bata maestro et déranger biso makasi po parce que ndeti ngana yeba na ngati fisi wa tena muta fula e maestro na yeba na ngaete to yeba ete ba pire petite maestro ba ya ko lele maestro bangwana ba no ya to yebi bango nyonso maintenant place ni o déranger bino aye maman na émission vandi place ni o déranger bino na kati ya émission na nyonso tout sauf rien na tout émission tout o azali biso ba villages na ba villages to sebe na ngote bana lelo ti mukoye soya Fifi si o monga sina zana kini kana plateau o vanda kina linga pe kana ya wana kana plateau wa poto mona na bien to mona la komanga no bien mo makambo lukem so lukatezi ako si makabiso ba elle a dit encore que maestro P arata déjà ba arata déjà ba visa ya Canada o Fifi si wa pas na kati o babina filé baloba que non bapesa ba mbongo tout ça comme ya Fifi si wa pesa na kati mais balobela ngo te comment ka ya tango héritier maestro comme oyemba bongo banzembo ko misa ba cri par rapport ya ne baboeli pardon héritier visa mais baloba ngo te mais déjà ba loba bo ede ko loba et de mettre loba ngo de depuis ede ko loba e ba loba bongo to ko kene ndenge nini o monte RP batie bango na ba liste kuna pe ba zuite c'est que ça bongo ba ba yombo oh o monte to kene États-Unis Fifi si o muto yombo baza mama na bata yombo o monte ba kitanga orchestre ba ah mon color orchestre mon color comprendre et ça se retard tout wana pe ba kendaka ba suka su pe na Belgique bakenda kwa ke États-Unis basuka na Belgique o kunde ba gate po o be nga ba koma pe kati to zela bango ba ba ko tsa reku ce qui ba okende ba kende problème te mais biso déjà to wuta ki to sali de tourner c'est ça l'importance biso ba tali poso to sali de tourner to la kisi ba monzela mais ba bielo malonga bo sala ekuna libande zate to landi très bien donc lo monti ya grave ça na page ya presse muto nyoso za abonner à presse kaya kati na ba faux compte ba kende ko dala tout ça tina ba YouTube elenga YouTube ba ya ba ke kotala so bana poso pe na okate la bono tinde la moba bango tout bazaka na live donc si je comprends bien Dora donc si je comprends bien pour héritier raté bongo obi que l'autre eza yombo ya Fifi siwa eza yombo ya bango nyonso tout baze télé neba musicien no azongi saki wana bango nyonso na ba yombo azongo ndenge ndenge bosa na bangulu lisu na kati ebili siko ambassade de peso ndenge tolandi pa alobi lisusu ke non dossier ebimaki ya chantier ya maître Kazi bakoya pe komema Fabregas na justice mais babomelaki kaka moto mais pourquoi pas Fabregas pe
aboma moto dans le sens ya keno a utiliser ki mumpe na ye. Est-ce que koloba makambo ya chantier c'est insulte? Et c'est sûr qu'on va répéter biso tout au monde en gros. Et ça chantier, et ça fait chantier, ça va mettre quasi. Ce qu'on makambo ya mima ba justice ne ya ngwana fallait ba sala, on connait ba sala, ko ba monyo que to fingi te to lobby. Et ça ko loba. Est-ce que to fingi to insulte? Ba mo hier à l'équipe na plata les can biso te porter plainte. Tu es ko répondre, c'est tout. Tozo ka continue maloba tozo la na. Et en plus ça le ba yaza mbuyulu. Oh bande makutu yaya na bango. C'est siwa. Nebe do mema yaya poto. Poyo mo kuna ndimita tatsuto ya na ndimite. Swa kimyako ozala na light music Villa Nova. Ozaka mo se sheke kufa esa basokola ona na poyo no va na plateau. Wana poso to leka na to ndengeni. Webi combien de bateaux basaka na le monsa ba pasha. OK pour les papiers de filo comme monsa na lo ba kombone. Na ba ko ba kombone po azape ka vie na ngala po mi moto. Wana poso na tangi lo ba. Soit kimia penza moni bateau ba tinga ba tone rare. Peso yo simba kate biso to beta ka ba câble. Moni biso za 1000 droits de réponse. Ata 2 millions ko zwa ya mo. Za va makasi makambo. Ke moni kero yo kota. Oyo simba ngomba mo place na suka. Foza no te pour le début yo kana katika yo simba obima yo loka ndeti. Yo za kroni forte ndengeni. Kroni forte za kana katika yo momo yimba mo oponi momo point moko. Mama na kroni forte. Kroni sima moto. Mais elle a dit aussi qu'elle a soutenu Fabougas par rapport à la carrière naïe, quand même fils ou azali parmi les journalistes oh tiens moi pas on a bon pas maestro. Tonton Ajififi sur soutenir biso non. Est-ce que elle Karim Okonda na qui pa bololé. Fifi sur pas zala. Elle sunga na mona raté. Azala wa. Bango ba bato ba nfia Karim Okonda ne mayeso sala Karim Okonda on peut ba nfia mayeso sala bango. Bana posa nyoso kato luba. Fifi si wana mayeba yi. Nana yeba yi na mondo. Abani su ko diembe la biso makasi. Place azo kenano to mona bimisa ta musicien ni danseuse ni porte parole ni muto ayeba na asate. Mayeso kam ta bimisa. Basangana ba monyoso ka bana Fabougas ne bo sangana ba. Mukona nini pe mayeso ko sangana bana na bino bimisa pe bana. O mo teka to kanya binoka. Eke eka dana mona Fabougas, elo ko dana mbunja mayeso. O dana raza mayeso, ko monyoso ba copier bola mayeso. Ba ne tuana, muto olonga la zate. Ba mutu basala ka ba copier papa na ba. Deka to offer na mayeso. Biso to ko sa mote, to si mwana na bango to komi ko cheveux, na nde ba binisa ku mwana te to zana nani. Bana danser za yeba na te, bazana porte parole a yeba na te. Biso ba danser so ba yeba na, ba porte parole ba yeba na. Biso moko ba fani to yeba na. Neli to so ba mpe bana ba fani ba yeba na. Biso ba to zana seja leki ba seja nyoso tu ya moki. Seja Yves Mbulu, ba kanisa okande ba seja na bango ata baza kombo mo ba okukana. Na ego, ba lo kuda. Dora Delix. Et loko de nga répondre nga suka, to ki alobi pe lo moro na suka wana, wana en tout cas déranger bat na linga ozo ata 3 minutes o pesa nga mo réponse wana. Fifi su alobi que non a banara voir même ko kenerotika Fabougas na église ya à mort à bon, ceux qui mort à mort quelque chose de comme ça. Donc on a répondu dans 3 minutes. Nazo landa o. On a fait explication pendant 3 minutes. Non, mon là. Ah, ngai ba Fifi si we. Mboluka des ma te. O pule vando sa nyoso ko maloka ma parole. Mais so da fula Karim Okonda ko ma de mama la Chine déjà wow magamutu OK. Yo ROT ya. ROT na yo ROT. Subano lale. En plus na linga le belo ko mo tonton a ja vana répondre yo. To yebi chaîne ya RTGA et chaîne Obisons to lingaka. Second makambo o Fifi si wasali, est-ce que ba musicien na biso, est-ce que mayeso o ko kasu ko le canadien na gare centrale na ni na gare centrale na RTGA? Je suis pas sûr. Au moins te kazo komela ba kolo chaîne ko mone ba luka ba problème na misala na bango. Aboya ba olongo la bango e koma ke non.
biso nde ba villageois to ngele makambu akombolela na kombo na biso. Est-ce que makambo sala ka ba yebaka ba suka na ngondenge kendelaka. Ba yebaka makambo sala ka. Alinga te ba kose na 50 euros. Tambonga mukie ko ba pesa été. On a été. Répondre à la question. Ouais, alobi que non, que na banero que nous tire Fabougas na l'église à mort, sont mort. Monde de musique. Qu'est-ce qui prouve que c'est sur déjà que la maïs connaît ces églises qu'est-ce qui pour ana na ba preuve no makambo aluka c'est comme ça que na ko tika yeka ko kani ka bandona na maïs ala ndesi masima ba yeso basala ngeni pona yebana basala ngeni pona yebana boyo ke luka ni kuna ofisi oke luka ni elo kwa ndeti ba meme elo apa oya bimi lo kwa ndeti a cent so kwa ke na ko luka ni nde kuna omuntu ke yepa cent de ami fundi pe yemoko yongo na vifo za ka sage aza sage de oke na ko luka ni yo tika na porte o tika na voiture kota ki so ke na yo pe ko luka ese tis ma toi baton ba opé son bon ba ça bien il faut pas réfléchir bon tu botanga tanga bo zo ngela ba classe botanga sou bien Dehors de l'X, la ingo pesa meto comme na suka, ingo pesa message moko na fifi suwa akola na mito lo belende tinini. Ndeti ku conseil de pas zanga mukolo makasi, amukolo na biso makasi na zawa na batika kokata ka ba age no bakoma ku ba poto te me ba kokata ba age. Bo ko ba koma poto. Ero boka su ngunda. Seka na ozomi minere. Na pesa su message mususu avant na aya akota ba ti ba vie privée ya maeso kandi ma piane na poto boyebo alandela no pe fi ya mwana eyo azana Afrique ici alandela no ya ngo après abana siko kolandela ba vie ya batu na vie privée ba kana ngona télé te fifi si kama gambo lukoko kate eloko nalo bana suka fifi si wasoza mwaso le kana nyoso yaka ba mec lo kama sala su deuxième émission wana next kono oyebisa yo ba dingino epima obi dingiso laksini Laksine ba dingi akwa bango bazaka génération septable c'est ko bima sikoyo ah ali kata ko ya zane kama muta ba pasha to utiliser pe ba pasha ba ko ya ba pasha ne bana ngakota kanti nango to ko utiliser ba ko ya ba image ko ba pasha ne bana kinya azonga na RTG ya avant zo no suspension ba tengane na RTG zo kinya makambo o etaliete en bango moko leader na bango ba no fana plateau le ba ka meso taka na micro te ba yeso politika iye moko aya ko sibisa ngo biso to utiliser ba te sortie médiatique moko kabola mokili je salue amiga Niema depuis Paris Merci beaucoup Dora Delix, c'est qui bon plaisir entouré à Koyambayo. Mot de la fin na oko kolobani. Mot de la fin na ngezake biso kala minga te Angola nde makaba plante ko buka na lisusu to anga double Atlantique konde to zabo donc mambo za tout ok o va le ba mambo tout à l'aise donc ma l'aise mayonnaise et Dieu tout ma village zo yo kelengi to za ba meilleur fan au monde e mo ka monyango botu na ye mo ka monyango makambo sala neli aya sikolela na télé mbasi ma bandela suki to za date le 17 na le 18 décembre na Atlantique na Luanda to ana posa ben filtré te ba o de bokenda te mususu ezate boya bo flatter mayeso to lingi lisu makambo ana te mais toi qui note Fabgas reporter concert ni lisu to reporter ya Atlantique ya Angola Angola tonton ouais ça qui prévu les 3 dans les 4 heures les 3 non eza vraiment producteur nde mutu a pousser on eza bisoté vraiment producteur sénateur Paul Tukilu
topesi bambote ebele depuis Angola. Ye muta asala ku video d'ailleurs video mpe ezali okoki kolekisa ngo asala video ndenge areporte yango bango baza naka mpo balandela biso bazwa. Merci beaucoup Dora Delix. Oui, tonton H. Alors, très chers téléspectateurs, c'était là Dora Delix Azali Bongo. Moko, hein. Moko ya Baoba Lingara Fabgas, Moko ya Ban Fabgas Azarabon à Istanbul. Elle m'avait appelé, elle m'a dit que non. Nega Fifi soit le bibo, il faut bisoper. To zongi sela e mambo alobi parce que ce que t'as qui na kind alingaka les cannabis mission est belé malgré ça musika tozo qui à travers na nzela ya singa ba na le poto duplex. Merci, appelez-moi, c'est mon numéro. Appelez-moi, commentez cette vidéo cette vidéo, en tout cas partagez pour que toyeba banani bazana la raison, banani bazana tort. Boyoki alobi elle a dit ce qu'elle voulait dire. Alors non surtout alobi ezo ko engagé kaka yemoko. Moi j'ai posé juste mes questions et puis elle a répondu comme il faut. Ça n'engage que cette dame ndenge à répondre. Alors, quant à moi, j'ai dit merci Nabino Ban, surtout Bolingara Enoch Binta. Merci à toi derrière la caméra, Arnaud Van, en tout cas. Merci aussi à toi, hein, Merveille Mboula. En tout cas, merci pour le travail. Tu es là derrière cette caméra. Merci. Les amoureux de Tonton H partout dans le monde, en tout cas. Merci beaucoup. J'ai dit big up à toi. Big up à toi. Hein? Nadette Eboma Kumabolia. Nadette Eboma Kumabolia. Quant à moi, je vous dis une fois de plus encore, bye chez vous. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.